officielle de la diaspora congolaise. Bande ko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat signa nanonsaki bino ke tokutana awa na Stockholm na bande ko ngai ya Congo moko o tozalaki ko annoncer rencontre oyo bakokaki kosala na bato na diaspora mobimba lelo awa tozana kati ya bureau na bango ndenge bomoni wana touti kosala mwa échange botika ete tozwa mwa makanisi na bango parce que des fois ba combat ngoyo tozo sala muto azo sala combat okotuna yo zala combattant oui bakate ke ngana za combattant siko bundela kanini ngana za combattant donc ozo mona que moi makambo ezo poser problème mbote bandeko mbote nazo banda na yo comme ça ndena kebo kombo nani ndeko ga kombo nanga Michel Kongolo ozana na kati ya Congo moko naza secrétaire ya Congo moko. Merci beaucoup. Message nini bino Congo moko bozana ngo par rapport ya situation ya mboka na bino et par rapport ya organisation obo monter à mboka mpai. Bon pour na okende na question na répondre na liboso elo ni biso to salaka. Congo moko ezali association ezo réunir ba congolais nyonso bazana mboka ya Suède et mais tozana siège na biso na Stockholm. Donc l'association est bandie depuis 2008 et que tozo bunda pour nous sensibiliser non seulement les Congolais mais organisation internationale pour la situation ni toi na Congo. Donc ils ont musala au biso Congo moko to bandi to linga changement et na mboka et que batunyo se bazo place na bango. Voilà na mukuse. Voilà peut-être que na ozonga ipana yo avant que na silisa. Mbote ndeko. Mbote ndeko Tambo Elizer. Ouais, yo kombo nani? Kombo nanga Georges Kimumba. Monsieur Georges Kimumba bozaki na rencontre milulu minene awa. Tobelela kyango ke bokokaki ko sangana na bande ko mususu. Est-ce que bayaki? Soki bayaki, bosalaki rencontre objectif ezaki ani? Oui, ndeko Elizer tozalaki na milulu awa na bande ko na biso bautaki Belgique, Hollande, Danemark, mais salamaki na kati ya bateau. Bateau to kindaka nango na Finlande. Objectif yango ezali ka situation ya mboka na biso ndenge nous sommes dans une situation d'impasse. Alors to solaki na bandeko comment est-ce que biso na diaspora na biso na kati ya Congo moko to ko apporter solution pour na démocratie contre na mboka na biso puis changement contre na mboka na biso. Ndeko Michel nazai pa na yo lelo diaspora congolaise toyebi ko se retrouver l'issue bino boponi kozwa kombo ya Congo moko en quoi est-ce que vous êtes différent na ba structure mususu ezali coexister na diaspora congolaise Congo moko ezali c'est-à-dire déjà comme na yango zolo nyonso Congo moko unité pour le peuple congolais unité pour la mboka mobimba il y a pas de tribalisme na kati ya Congo moko du respect du pays du Congo. Voilà. Ok. Lelo, ce qui osa la lecture, quelle lecture bino Congo moko bozo sala par rapport il y a état actuel, il y a diaspora congolaise. Bon, diaspora congolaise pour l'instant, on peut pas le nier qu'ils allaient un peu na moi côté pas. Il y a un des allés qu'on locagnon surtout pour la côte tout se réunir les sous ndenge tout bandé combat les bosso je crois bien que dans bisogno surtout dans diaspora tout le colombiano combat et bandaki malamu mais tout comme il y a séparation entre ba diaspora c'est pour cela on a même trouvé que notre ça la réunion tout ça là qui dans les 16 awa tout kutana pour tout beaucoup s'échanger tout et bandé ne quoi avancer pour tout combattre ou ils allaient coller dans la carte mboka na biso. Voilà, tozo kende na soka bosangani bokutani bosololi message nini bokopesa na diaspora o ba kolanda bino na bande kopé o ba kolanda bino na Kinshasa. Pas seulement na Kinshasa na Congo certainement. Message to ko pesa ezali que na moment où toza nango ezali sous moment où ya ba division te moment où ke batu ko swana tout ça ezali ko aso mupaya côté libino na ndako boluka ata bozali na ba problème na bino boluka bobongisa bobundisa munguna côté bino na ndako des situations to na ngosiko na mintu na Congo ezo senga que congolais nyonso vraiment azala
na bomoko unité pour na komeka un peu ko bouter dehors système otoza nango non seulement individu ya Kabila mais système mobimba na batu nyonso bazana ye parce que on peut pas comprendre que na 21e siècle Congo eza suna état oza nango lelo yango to senga na diaspora mobimba vraiment ba meka ko se ressaisir afin que tozonga sunde tozaki liboso que non soki likambo ezali to sangani to meka un peu ko cha un peu makasi force comme on dit l'union fait la force pour na ko meka un peu ko soutenir bandeko bazana Kinshasa pour na bandeko bazana Kinshasa ou bien na Congo mobimba to senga bango vraiment bazana courage et puis détermination de babandi na ko bima na ba marche yo ba mitikate ba eba que Congo est un patrimoine commun. Na biso tozali na batu basa kuna tozali eloko moko. Eza lokolo to na kata ndaku bwana papa atikeli bino héritage. Jamais bokotika kondima ke yaya moko na kata ndaku na bino asa kapare ou bien kanga biloko nyonso koma yaye. Na sio na ndaku wana o yaya ko kanga biloko bana nyonso ba ko telema mon mta réclamer par nae. Donc moment tozala ngoza ke to déclarer photo réclamé par Nabiso, moi on réclamé par Naï. Jamais groupe moro ba gangster ou bien ba individu so ba outela so côté ni nale. Ba kangi biloko na mino nandaku, bo vandi petit kimia. Je crois que les un moment moro OK, biso nyonso bana Congo, photo téléma pour to mega obouté bato na dehors. Voilà. Merci beaucoup. Tous ceux qui ici, nazo pesa yo 30 secondes. Ceux qui vous en eloko ko bakisa par rapport ya au bande ko balo. Non, eloko ko bakisa ndenge ndeko oti koloba. Nous faisons un travail en amont, surtout sur le plan diplomatique. Nous sommes à 8000 km de chez nous, mais le travail de tout ça, pour affaiblir d'abord le régime en place sur le plan diplomatique. Et en plus, nous allons lancer un message à unité. Parce que ceux qui sont habitués à nous disperser, en tout cas, Munguna, tu convaincre. Il y a 5 ans, les Congolais partout dans le monde. Nous tous, nous puissions constituer un mouvement d'ensemble cohérent, orienté vers un idéal surtout parce que tu es que mboka na pasi et pasi wana tu constater que ceux qui congolais azali koyo kanate pour na kubengana munguna ekuzamwa pasi yango ka message na lingina pesa ba diaspora congolaise yango wana totika ba division kufingana parce que nous connaissons l'ennemi qui est là devant nous alors ceux qui to komi biso nyoso to bandi ko bunda entre biso l'ennemi va se frotter les mains et ça sera difficile de chasser Kabila. Voilà. Merci Bandeko Balandi et Sengaki mo entretien wana na Bandeko ya Congo moko. Bisika nyonso tokendaka tolukaka Bandeko ba Congolais bisika bazali pona osolola na bango eza pambate parce que photo changer ka ba moi culture soki ndeko na yo komata il faut matisaye. Bandeko ya Congo moko bazwa kombo ya Congo moko pona ko sangisa batu sans kokota na ba polémique ceux qui andenge nini yango toyaki babenga kibiso toye na bureau na bango to changer na bango to pesipe bango maloba parce que magazine to komi wapi to salango pona ko accorder maloba na mutu nyonso tu oyo akoti ko pesa ide naye parce que makamango combat oyo okotuna ka mutu ozanani naza combattant yo za combat oyo bakate bon akopesa ta raison mon côté lobi ale to bandi ko fingana ça sert à quoi? Mais moi, je pense que le moment n'est pas y a que se tromper cible. Pourquoi on s'appelle combattant? Pourquoi nous faisons les combats? Voilà, Bandeko Nangai. Ma solo, to lingai to solo lana Bandeko. Merci na Bandeko tout. Au bayambi biso awana Suède. Ezala awana Stockholm. Ezala bisika misus tokendaki. Merci na bino nyonso tout. Botika la branché, kala mingité, Kinshasa, Tokozongo. Parce que la République a besoin de nous. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.